tosolola bande konanga ya tosolola na pesi bino mbote na kombo na Yesu kombo nanga eza Dorcas Kalufando présentatrice ya tosolola donc na tosolola lelo na ye lisusu tosolola ndenge na yebisaki bino tobanda ko solola donc ngana bino tobanda solola ngana ko ya liboso ya kamera na sololi na bino pe bobanda solola na ngai na sens ni au partager kaka émission au commenter au s'abonner au cliquer cloche ya notification ya moi nizo laksa keto solola donc so saleka babiloko na lobby c'est trois choses na comprendre que to solola et puis to solola bien donc to solola na to solola lelo bandeko na ye to solola sur vision bandeko bazana ba vision bazana posa pour réaliser des grandes choses donc yangwana yamuna yeto solola lelo mais avant na kota na ben sujet na ngana osenga na bino vraiment bo s'abonner massivement na chaîne na biso Diez One TV pour bo rataka ma solo na maite pour bo rataka to solola te donc les colonnes nango to solola ensemble ngana sololi na bino na caméra bino bo sololi na ngana nzela ko partager l'émission nanga ya ko s'abonner ya ko cliquer cloche ya notification ya ko tika commentaire ou remarque et wana ne no comprendre que ngana bino to solola donc to solola bien bandeko to solola ne to solola mon ke sur vision bandeko nyoso bozana ba vision bandeko nyoso bozana ba rêve bolingaka bokoma quelque part to solola ngana bino lelo boyebi muto oya memi plateau ya maki abundaka te eza lokola muto azana vision ya kokoma grand. Pour devenir grand dans la vie, il faut oyeba trois choses. Première des choses, sacrifice. Deuxième des choses, qui. Troisième des choses, comment. Pour muta koma munene na vie, il faut yeba biloko. Batu nyonso te to mona ba koma minene ba gagner vie, ezaka kisi. Eza kisi te. Basalela keka trois choses autres. Supposons de konanga, osant aposo comme un grand navire. Yo tambola kana bateau balobara mamube. Ya terre à terre, si je peux dire. Osant aposo réaliser ba grande chose, mais yo tambola na bateau bazana ba pensée négative. Bango pona bango ba rêve minene ya karaté. Neti ngai. Je na préférer na zana bateau bakota na kata vision. Muto yo a comprendre l'eau non ça. Si vous avez un bateau, vous comprenez à côté. Autant na bateau, quand tu parles des voitures, il y a des solo vélo. Tant que vous avez des solo, mais la tina miliki, il y a des solo, il y a tia rouge. Tant que vous avez des solo, il y a 4-5 niveaux, il y a des solo au foot là. Les colonnes, tant que yozo beta les solo ya ko devenir grand, lui il pense que yozo ozolo baki chinois. Pona ye on aura bo solo la langue moroté. Bato bakitisa ka bato. Soko za entouré na bato ya boye, oza na poso ke liboso na vie, mais tu es entouré na bato bazaka na ba pensée négative, dis-toi que tu vas rien réaliser dans la vie. Pour réaliser de grandes choses, il faut premièrement oye baba nanyo yozana bango. Mutu oyaza pemeni na yo, azo poussa yo ke libosote. Il ne veut pas que yo koma grand, il n'est pas dans ta vision. Azana kati ya vision na yo te. Bato ya bongo foko kata kobwaka. Même Bible lobby, ceux qui deux personnes batamboli nzela moko bayoka nite bakabwana. Ce n'est pas Eli kolobate ke ceux qui batumi bale ba swana kaka te. Verset oyo eloba kaka te ke batumi bale ba yo kana te ba swana te. Batumi bale ceux qui ba vision na bango ekutani te boka bwana. Yo za na poso devenir grand. Moto zo tambola na za na arriva babiloko ana te. Yamane sika jalousie botamaka. Ça c'est 1. 2. Osa aposa okoma grand, tu ne veux pas sacrifier. Je parle pas des sacrifices ok simba ki cité. Non, le sacrifice il faut travailler dur. Yo linga ko travailler dur te avoir une vision c'est bon.
mais koza na vision yango te ekomisa yo oyo ozolingo koma po okome siko ozolingo koma il faut oyeba bato ozotambola na bango baza malamu mpona yo to baza mabe. Deuxième des choses, il faut ndima sacrifice. Il y a des gens aza vraiment na posa comme un millionnaire azo bosser dur. Croyez-moi, bato nyonso to monaka ya minene basimba na bongo kisite ebele basimba kisite bandimeka sacrifice. Il y a des autres tant baninga baoboma nzoto balata kitoko bakende bafete bakende baboum ya zoboma nzoto ya koteka makala ya koteka je sais pas moi nguba ya koteka je sais pas moi quoi abomba mbonga na polo bia fongola depo na ye pendant que baninga mususu bolata ba griffe ya zotala ngana olata griffe te mbongo wana nako bomba ngana soma mabele na ngana tonga immeuble na malé. C'est ça le sacrifice. Et aussi, il faut savoir comment. Comment on est en nini? La Bible nous dit, Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Dieu peut te donner une vision, mais provision a pésu ezaka idée. Provision na likolo ya vision a pésu ezaka posa. Dieu peut te donner une vision qui est comme un millionnaire. Mais a pésu kaka posa yoketanga. Tu ne comprends pas pourquoi. Neni ngane nazabwe nakoka kofanda te sans que na tanga livre nakoka kofanda te sans que na méditer sans que na tangelo komoko boy sans que na yoka posa okenda te école ya mwana provision ya vision nzamba pesio. Ah, tu es choqué pour batebele bakanisaka soki ndenge Bible lobake Dieu te donne une vision et te donne la provision aussi eza lokola kenzamba pesi o vision ya kokoma millionnaire au peso bongo to nzamba pesi abengyo na ministère au peso ça l'église au fait gratuit a kopesa yo mbongo ke kofunga l'église. Non, Dieu peut te donner une vision mais a pesi o kaka posa oye ko accompagner vision na yo. C'est ça. Et si tu ne sais pas comment et qui et sacrifice nini faut ça la pour koma wana ya mwana zomona bato ebele bakenzela mukuse na kesi makisi azana vision mais ayebi te par où commencer na vision na ye. Et pour conclure, la personne oya sala ka ete vision et la tanzoto vision et kende vision et se réaliser vision et comme ma vision au koto vivre vision na yo ezaka nzambe. C'est lui. Yangwana ndekonanga, il faut être très très attentif na mutema na yo, na voix ya mutema parce que nzamba lobelaka biso. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Nzamba ko lobeloka na pensée, nzamba ko lobeloka na akolobelo na mutema, ko lobelo na pensée, ko lobelo na TV. Omoni ke lomo be oka soko za mutu ya okatama kam rapidement omona ke lomo bebecho tamte mebecho o ezangai o pendezo kende bien na likanisi na matuna vision na zanango. Donc vision et soukaka na vision te. Vision pour se réaliser, il faut avoir ces trois choses: sacrifice, et puis savoir qui et puis comment. Soko lingi sacrifice ndoko kota okosuka o réaliser vision na yo. Soki oyebi nani ozotambola na ye, nani oyo betelaka masolo, nani oyo yo o partageaka na ye ba vision na yo, okoke musika. Mais soko oyebi te oko partager vision na yo na bandeko ya Joseph na ya mabe. Joseph abane ko kabola ba rêve na ye, bandoto abane ko lota na famille, mais il ne savait pas que famille wana bakoteka ye wana ezalaki parcours nzamba pour abongiselaki Joseph pour akoma mukonzi. Mais mususu parcours na yo eza bongo te. Parcours na yo eza fo kata bato yana ya mabe, bato ba négativité, bato ba pensée négative pour kende liboso. Mais ce que comprendre ya moté vision ko sukaka vision. Beaucoup de gens bazaki na ba vision ebele na kati na bango, bazaki na ba posa ebele, il bazaki ko penser ba grande chose, mais ba kokisa ya moté basuka bakufa
ebele pe baboma bango banani baboma bango kaka entourage aya yo alekisia ye kamta yaka na makambo minene ye kamta kanisa na makambo minene ya mona loka biso to abaso bato tele poison kufi pona ni parce que ayeba kite bato aza kotambola na bango ayeba kite banani ya bane ko partager ba vision na ye. Vision ezalaka partager na mutu nyonso te. Il faut koyeba yango ba projet na yo oko partager yango kaka na bato ozomona ke bako soutenir nga na ke liboso. Soki o partagera ba projet na ona mutu nyonso tu dis-toi que ok sikate ok musikate Bible lobi bokozana banguna bato ya ndako na bino moko. Vous aurez des ennemis, les gens de vos propres maisons. Donc, soko zalaka mutoyo olobaka trop. Atoza na ba rêve sain. Atoza na ba comment je peux dire, na ba projet ya malamu. Au ça na mwelo côté. Pourquoi? Parce que tu partages à n'importe qui. Tu ne sais pas qui est qui. Au-delà de ça, soko za mutu oyo olingaka sacrifice te. Tu aimes des grandes choses, mais tu n'aimes pas commencer na ba petites choses. Ok, ni musika te. Atoza na ba projet ya minene et ça le côté. Et puis, soko za mutu yebite ndenge nini ya ko bandela na projet oza nango po mema musika. Ok, ni musika te. Yamona na ya kito solola. Ne na prometaki bino to bando solola na biso. To bando solola. Solola le ezalaki sur vision yeba muto ozana ye ndima sacrifice po mema po projet ozana ngwe koma ekende liboso et yeba koma projet wana. Je dis Dieu peut donner une vision nzamba ko peso vision mais provision oye ko accompagner vision na yo ezaka ka poso atie na kati ya mutema na yo ya koteka peut-être ya kotanga peut-être yako je sais pas moi yako sunga batu mususu ozaka na poso koma célèbre peut-être ozaka na vision ki ngavi na boy angai vision na mezaka na koma célèbre mais na kati ya vision na yo nzamba pesi yo kaka poso ya kosunga batu ndeko na nga sunga batu tu ne sais pas na kosunga batu lobi okoma célèbre. O comprendre te kanengo kozwaka kaka mwa 100 € na yo osomi biloko oke kotala ba orphelin nzamba kotombolo nango. Ne néglige rien. Ko négliger faible commencement te. Ne dis pas que nga vrai chéri boye na ke koteka nguba na mutu na tia sanya mapa na mutu. Mususu vision yoza nango, projet yoza nango ko se réaliser kana nzela na. Bato bele bazoma bala ya bien kana nzela commerce. Bato bele babonga na vie. Mususu soka betelo lisolo nzima te. Donc yeba nani aza pembeni na yo, nani ozo partager na vision na yo, nani oyo yo osololaka na ye. Parce que batu nyonso te oyo betela masolo ya ba projet na yo ya ba vision na nde balingaka yo. Batu nyonso te nde basepelaka. Mutu mususu oyo oyebisa yeke ya nga na obule na koma millionnaire ayoki likunya po ya bula biloko abongo te. Mutu mususu poko ya koyebisa ke ya nga naza boye na obule na sala na tonga flat ya munene na kine atali kaka ka biso simba na ngote a décourager. C'est pour cela tu vois beaucoup de gens qui libosote à partager vision na bande kwa Joseph ya mabe babomi bateki bateli poison pour à partager qui vision na batamabe. Donc pour conclure mes frères et sœurs, il y a trois choses. Ndima sacrifice pour comment musika na vision na yo, pour vision na yo se réaliser ndoto na yo elata nzoto. Deuxième des choses, yeba banani ozana bango. Sifo kata ba oya mabe, kata ya mabe, yango na sacrifice na yo. Et troisièmement, yeba koma ya komema vision na yo. Okoza na vision malamu, mais soko mimeo na loyenge, ok musika te. Okoza na vision malamu, soki oyoki nzambe te, osaleli nzambe, osaleli te onzamba zoyebisa yo, o raté signal divine, vision ani ko se réaliser te. To solo la bande konanga. To solo la. Partagez, commentez,
s'abonner et cliquer cloche à notification. Tout seul.